Manick de John ayoki kombo Karine Mokonzi partout asepeli. Manick de John aye na kanda lukuta po banda fungola chaîne. Aye kosala 3 mois elobi ye moko asalaka te babone bazomata. Manick de John alobi ye moko eske bango basalaka biso totalaka? Non, jamais na kondimango te. Manick de John azomi funda ye moko tina nini asali émission contre Karine Mokonzi, contre un victime. Pambate soki bolandi malamu bokomona Manick de John mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko babolingo, Manick de John soki aye tout simplement parce que azongeli musala na ye égal kombo ya Karine Mokonzi. Musala na ye égal Karine Mokonzi aningisa mokili bongo ye atake Karine Mokonzi. Bandeko eza makambo oyo bino boyebi nga nazo rapele bino kaka. Manick de John banda bima tango kendi pia nazoloba asala musala kitoko na kata fimbo na fimbo asala toujours na kombo ya Karine Mokonzi. 90% ya musala Karine Manick de John asala na internet ezali kaka kombo ya Karine Mokonzi kotake. Karine Mokonzi akoma poto, Manick de John sous-informé bamona ndenge kosala te. Kotaka mike ezala na ebandeli ya makasi nsima nango kotake penza ezalaka te. Alors Manick de John awa yoki Karine Mokonzi na un victime awa yoki fiston koloke alobeli pe Karine Mokonzi awa yoki Karine Mokonzi aningisi mokili akosala susu nini akosala kaka théâtre oyo asali alobaki soki Karine Mokonzi akoti un victime ye akosala rôle ya Karine Mokonzi. Ayebi deja ke Karine Mokonzi azosalela deja azoloba deja makambo ya un victime. Eza kaka azoluka moyen aposte azala na place mpona kotakaka deja Karine po ndenge aza wana soki balobi na ye Karine akoti na un victime te to Karine ye moko alobi na tiki na nga na kotanga susu kombo wana te ni ya fali ni ya un victime na kanisa Manick de John akovanda nie me musala ekozala te akokota na chômage akolela. Donc Manick de John ye atalaka intérêt na ye ndenge bato tu batalaka intérêt. Makambo nyonso Manick de John alobaka mpona fali akunda papa mwana na ye asala boye nyonso wana ezalaka flatterie. Manick de John ye ndenge azalaka wana image na ye vie na ye succès na ye nyonso oyo aye na monde internet na bacode eza kaka Karine Mokonzi la baronne. Donc na kati ya motema Manick de John aza kosepela ndenge kombo ya Karine Mokonzi ekangi makambo. Aza kosepela ndenge ba Vincent Chiluzi baza kolobela ngo ba fiston koloke bato ebele na Congo balobeli yango. Donc elingi koloba boye
Manick de John tango ayokaka kombo Karine ba chaîne oya Congo teti ba Vincent ba Frank Stemai ba Mbuta Likazu soki basalela ngo émission y déjà ayokaka information directe sans kotia wifi sans kotia méga. Alors lokolo eza sikoyo makambo ya bawo sommet makambo ya le king numéro 1 ya musique na légende. En tout cas Manick de John aza excité abanda déjà kotake Karine, mais sikoyo Karine lokola aza déjà kutu na victime po Manick de John ayebi yango Karine aza déjà na victime. Siko kosala nini fo bozane balie siko moyen bazala balie zate po soki Manick de John aza bien na Karine donc azangi lisusu musala chaîne na ye moko elali Mike Lokamba moyen yamba ye apesa ye $10 to $20 ezate. Alors Manick de John faut signer kaka yango boyoki alobi bien ye jamais akovanda bongo bango bazosala ya talaka elakisi lokola moni cop ezala Karine cop ango akozala kote nini ya kosigner kaka makambo azoloba eza solo aza prêt à signer Fally à signer un victime parce que Karine Mokonzi azali oyo apesaki succès aza oyo les seuls combo oyo Manick de John akoki komona na internet. Bandeko boza sir bino moko boyebi yango po soki Karine lelo alobi abima sosu na net te abomi ba Facebook abomi biloko tu. Manick de John azali parmi batu oyo bakomi tumba to bakomela poison po te Karine aza susu te bango vie baby yango wana Manick de John oyo azosala aza penza na esengo azosambela Karine Mokonzi akota penza non alobaka penza ke aza na victime pe batu batangaka toujours komba Karine ninga na bongo po ye abanda mosala. Manick de John aza na besoin mbongo aza na besoin succès aza na besoin azongela mosala. Manick de John nyonso alobaka mpona Fally ezali kabamba kata lokuta bolingo moko te ezalaka wana. Manick de John ye loba kutu bolingo na Karine Mokonzi po Karine moto apesaki nyonso oyo aza nango na monde net pe na monde physique. Nasukisi awa po tikala malamu et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour la famille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya ni amendage. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama.
Bonjour na balinga kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Mbote belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour na balinga kelenge ya combat congolais TV vraiment ngamona zana chaîne na kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nyama ya danger donc ba samta longola zaki bu ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.